Karine Mokonzi ata 1 minute to 1 seconde akoki kolimwa jamais, akoki kokita pe te. Karine Mokonzi ndenge aza wana, mbote bapapa, bamama, bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Karine Mokonzi aza news na chaque moment. Kokanisa teke sokomoni na batoyo ya Karine Mokonzi bazokota na basije ou bien bazoloba basije etali bakomba batu. Bokanisi Karine Mokonzi news ezate. Karine Mokonzi aza ekolimwa. Non. Karine Mokonzi akotikalaka kolimwa ata 1 minute te ni 1 seconde. Tokenanu na bato nyonso balobelaka Karine. Soki bazoloba sije ya fulani boye égale Karine Mokonzi, égale tout simplement Karine Mokonzi. Parce que soki bolandi basije nyonso bakosala, likambo nyonso bakosala eke na komba moto mosusu, na makamba moto mosusu oyo ezosalama mikolo wana. Parce que moto wana tout d'abord asalama mpona Karine na kati internet. Moto wana abazaka na vie internet na Karine. Mpona tokende plus loin, moto wana aza na niongo ya Karine.
kaka na kati internet. Yango wana ntango ozotala nanu basite oyo elobelaka Karine soki etie kombo ya moto mosusu eza toujours CG ya Karine, eza toujours Karine Mokonzi à la base. Siko babino kuna o bozoloba tomoni mikolo Karine abungi mwa muke, ntango otangi kombo otangi mpona nini? Po abungaka te, imbungamable. Me sikoyo babino ba oyo na basiti wana bozoloba mikolo tomoni abungi mwa muke, ifale boloba kaka abungi mwa mingi, no? Sikoyo bino ndenge boza wana botia ate exemple na nini na ete ata kokosola kombo te bozwa sujet bocreye entre bino na bino, bozwa sujet bolobela makambo mosusu ezoleka na mokili, ou bien soki bozolobela makambo mosusu botia bokosola ata kombo ya Karine Mokete. Donc ntango bolamukaka, ntango bolalaka, bolingaka boyeba Karine likambo nini asali, Karine aza wapi. Soki mpe Karine alobi te bozokalikile, ou bien bino kutu bokalikilaka te, eyaka automatique na mitu na bino. Bon, bino kaka te na biso ngai pongi kokata na boye mbala moko soki nani nakanisaka YouTube nakanisa liboso Karine, nsima nakanisi internet ezali. Donc bino yango mpe bolotaka yango wana mpona koprononce kobimisa na munoko na yo ke Karine mikolo ya bungi, non. Karine soko abungi ko eloko ekobunga liboso internet, YouTube, Facebook, ba TikTok, yango nde moto ekobunga liboso. Bango ya wana soki ebungi Karine akobunga te, me mikolo wana bino moto bokobunga. Ntango bobungi eza neti nyonso ya Karine edimine, me Karine azali. Nakanisa tozo se comprendre, surtout na bato kako basalaka basheni te, ba o babengaka. Ntango ozobengako soko ozoloba kalikilaka bien na chaîne ozobenga moto oyo ozobenga, ntango ozoyila exemple ya Karine yo moko yebi, parce que yango nde base, yango nde verbe, yango nde pilipili na mungwa na bamafuta po oyo lia biloko, sino te ekozala même pas vungule. Soki tokende na bakonti oyo bozotila munoko bambongo bozokota kasi Karine kaka. Yango Karine foko kebaka mpona intere na bino moko bobimisala munoko. Karine mikolo yo azokana te, Karine mikolo yo namoni abungi muke, no. Bino soki bozosala kasi egali Karine, yo soki oza oye kobenga kaka Karine ndenge wana te, na ndimi te ozobenga oya kolobela meme makambo ezoleka mikolo yo na match ezoleka na Cameroun ozwa kolobela ngo te. Le king Fally Ipupa we bozolobela ye, me baekipe ezobeta kuna na Cameroun kuna bozoloba te. Président Cameroun mpe aza wana asiste na match na ouverture, atali mpe concert ya Fally, no atali mpe ouverture na Fally ndenge ayembi afungoli, me bazolobela Fally me ye bazolobela te. Fo bolobela ngo eza news, eza makambo ezosala, me bokobaze mingi toujours na Karine, toujours na bekela mwa Karine, toujours na super talent ya Karine. Mais pourquoi bokende lobaka ke Karine mikolo abungi muke? Non. Karine amonana te un mois, amonana te une année, voire même 10 ans. Karine ali YouTube atikala kutu asa mama YouTube maza YouTube soso eza ye YouTube folongola kutu kombo wana ekoma Karine Mokonzi, net fo ekoma la baronne
Ouais. Bomoni nga nazo exagéré. Non, nazo exagéré te. Bino mutu bo exagéra. Soki bomoni oyo nga nalobi eza exagération fanatique, envoûtement, problème eza te. Mutu moko asolwani na mutu te. Fungula internet na mukola lelo. Kolanda no ba page nga na woloba te. Landa yo moko ndengo landaka internet. Ndengi ka wosepela okota na internet. Landa to soki po ningo loba. Yo moko lamuka luka sala ndenge bosala. Siko banda tongo na yo 6h du matin ti 24h minuit. Si manango calcule bien. Tangu yo sala émission okanisa ginani. Tangu yo ngo landa émission okanisa ginani. Eza clair Karine. Bekela mwa Karine. Bato bayana internet pona Karine. Bato bakoya po bafinga pona Karine. Bato o bakoya komikomisa po bazwimbongo pona Karine. Ba musicien o bakoleka, ba journaliste bakolobela bango pona Karine. Donc Karine. Alors pourquoi Karine akende bunga mikoloyo akiti mwamuke, mikoloyo abungi mwamuke? Non. Imbungamable, inlimwamable, inquiétamable. Na kanisa. Ata la lobi na bino teke, tozo se comprendre. Mbala moko si bo comprendre ki. Bo comprendre bien. Merci. Na ndenge bo comprendre. Po parce que, tango bolobaka makambwana, na comprendre bino. Mais la comprendre kate, po bolobi po na Karine. Na comprendre ka po eza na batu. Atazo sala, me aza ya kokita. Atazo loba, aza ya kolimwa. Yango ata lokola bato yango baza ebele. Yango moko boko kanisa bongo pona la baronne. Mais eza normal pona boskanisa bongo parce que bosalaka confusion po bato wana nyonso baya na internet pona Karine. Bato wana nyonso balobaka pona Karine. Bato wana nyonso ata sali sujet mosusu egali Karine. Donc tango aza ya kokita aza ya kolimwa. Alors yango balobaka bongo sikoyo boya kosalaka erreur moko ya makasi bolingi botya internet na kati. Do internet egali Karine Mokonzi. Nakanisi eza simple no? Nalobi mingi te nalobi moke. Nakalikilaki minute eza 10 minutes et 28 secondes. Likambo ya kitoko likambo nini? Le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna nga te soki nini ya kitoko. Yo mutu olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya. Kote oyo bachinois, kote oyo bendie, kote kuna bapakistanais. Alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022. Kuna okoya na compétence na yo. Okoya koloba. Po makambo na yo ekokoma. Paya nani? Fati Beton. Tala yo. Ozoloba. Papa Robo. Olie. Yango longoli maske. Me yo pe yaka na compétence na yo. Yaka koloba. Na forum. Le 1er ti le 6. Yo pokolia. En plus. Bandekono. Tango. Tokozwa. Ba secteur wana. Bakoteka susu lupango te. Mais soko yete. Bapaya. Bazwa toujours na secteur wana. Bandekono. Bakende bwaka ngunda. Wapi. Na Kankou. Popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela
aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.